nga bomba tu bi kigeza oboya yo ata boyinga problème te tozala biso peka bato za to minene aluki obosala fit série yo mba kitetela et pas kota moi ba tableau yo boy akoboyanga neni nga yaza mobali nga mobali akoboyanga neni mobali ndaboya mwasi to yo nde ozoboya yo bosa fit tozana ye mwasi na mbali te babiso to bato mo tozana ba papa imba da danger faut tozala neti ba responsable na biso moko kopesa ba conseil ya malamu po bato bazoya pe sima na biso bazala balanda moi exemple malamu sakene endona mama soyo kisha sakenele ngelo langelo wekola kambwa imale otocha ekola onyawa myamboko kalela le otolo twekola nanga nyumbele anangemi anawatetela lambo otetela ke mafumbe la kano la papa wemba sabola la papa wem bija ozomona Fabulous tanga zomona ke jour anniversaire ndeko na est-ce que ya bana kimi atinda video tatindela nga video usinga mais problème to bologena lela Trésor Mancour Kumbela mokili ei Kumbela mokili Trésor Mancour Kumbela mokili talaka yo mukumbi Kumbela donc la terre est à toi Kumbela yango balobi to s'abonner biso tout na chaîne oyo Kumbela mokili tala bango ba jaloux bazo banga Mancour wetu aloba kate Trésor Mancour wetu Kumbela mokili. Voilà, très chers amis fidèles téléspectateurs de l'émission Kumbela Mokili. Kumbela Mokili Nde Makambo, une très belle émission socio-culturelle présentée par un tonton mignon, le Benjamin de la presse congolaise, Meshak Mbenza, mon amboka solo. Comme d'habitude, nous sommes très censés surtout de vous dire un grand bonjour partout, beaucoup Landabiso, Mikela Poto, Angola, Congo, Brazza, États-Unis, pourquoi pas, Canada, donc Bozana, na Kumbela Mokili, na Lubara, toujours, na Tchamwa Litono, na Maramon, Nabi, s'abonner massivement, donc aimer et puis s'abonner, pour ça, moi, bientôt, ça toujours, pour nous saluer nos plaisir, pour nous saluer nos baïki, pour nous Tchamwa Litono, na Maramon, Randeza, talara avec plaisir, Lelo, tout ce plutôt qui est la maison d'habillement Paris Nord, donc une maison d'habillement Paris Nord, donc une maison où ils ont toujours regardé beaucoup la bilili, ils ont toujours on a pour na kolati sabino, toujours on a pour na couper sabino, ba chaussures bien, pour na couper sabino et pourquoi pas ba bijoux malamu, donc abino mo na maison donc avec un plaire, donc na ebinde dans le babo et ça la maman ni kitoko makasi donc moi ça pembe ngungi écoute musika donc yazala toujours wana na maison d'habillement Paris Nord pour na pesa bino ba yiki kana libako ngo tokuta ni suna artiste musicien au Malo Jamba ya batete là aye wana donc na Kumbela Mokili donc Kumbela ngo donc le journal le lona kande bomo la bilili avec plaisir. Il est déjà là ensemble avec moi au Malo Jamba. Mbote au Malo. Ouais, bonjour mes chaque Mbanza. Tala tozana plaire Paris Nord quoi. Ils ont la parité, mais ils ont la Kinshasa quoi. Donc tous vraiment, ils ont la première émission, Bananga, on a un Timboka, on a un voyage partout, Banin. Tous une émission pendant 2020, première émission en 2020, c'est normal. Ok, merci beaucoup. Hein. Avant tout, Kuba, moi, tu as la maison Paris Nord, hein? Paris Nord. On a dit Paris Nord, on a dit ou bien. So, mon inganaza dans la katisa, na zola ta pekaka. O surtout rappelle dans langue maman. On a changé la même sous. Paris Nord, donc je me dis ça là. Voilà, ça c'est bien. Je profite à saluer le boss, Prince, Trésor, Prince, Mancour, donc Abipaïwa pour Kolanda. Pourquoi pas saluer le boss sacré ou Edjou le Mungo. Je salue aussi mon artiste Bina Filé, donc full boss. Donc Yozalara toujours on a donc Naïbou Outala, tel artiste moi Malonga, ça va tout Bakar, Bafuga. Après ça musicien donc na lelo ya des gars donc artiste au Malo donc na climat oyo et puis ça non moi lo moko ba découvrir yo parce que nga lobe na nga na début et puis na yambi au Malo Jamba bon ba senti deaki na yambi mutete la mo na plateau na ngai usa moi lo mo et ça moi chwaka et ça moi bien endo na mama ke solo Kinshasa kene endo na mama soyo Kinshasa kenele
ngelo langelo wekola kambwawa imale otocha ekola onyawande onyawa myamboko kalela le otolo twekola nanga nyumbele anangemi anawatetela lambo otetela ke mafumbe la canola papa wemba sabola la papa wemba bija ozomona. Ah, en tout cas, mesdames et messieurs, vraiment super, c'est vraiment super. On habite Makambo, tout le baïsouni, Omalo Djamba. Et on a ramon papa Wemba, tikela biso ou bien comment? Bon, on a affaire adopté chez papa Wemba, na minute au mokutani pe papa Wemba, c'est moi toujours. Maman dit love yo momo la Makambo yo, en tout cas, assire donc yo tikara mikila poto ya donc ya Paris Nord eza pour ça non pour artiste ba romo yemba na maison na yo comme ça ngamo panique. En tout cas, au bandi musique quand tout côté non moi les solo na carrière musicale na yo. Bon, musique ngana bandi à partir bon na bonda depuis le maman nanga mais na ko se relancer na Kinshasa awa. Net sitango balobi Jomo Boy Michael Jackson akufi. Tanga akufi ngape na pakoli fufu boboye na pakoli fufu ne longi na zana chapeau mo ifai batindela koko na mboka na jacket mo boya cuir na pakoli na fufu ne longi na zana jacket mo boye batinda ifai batinda na bano bata na umbula na utana mboka na lati boy oh Michael sina na biga kitetela babenga Michael Jackson na bia bon nga Michael na miko tambola balabala so pesinga safra bongo na lobiga kitetela ba babenga ngo anglais oh Michael zo lo anglais ti e tomber artiste moko esobe a bengisi tous les Michael Jackson na chaîne moi télévision ta on a kéina lobiga qui était là bas succès moment on t'a vu à la télé succès banda à partir on a tina on signé contrat na accompagnement mo pesa cours bana mindele cours ya danse ti papa mbaki ko zwanga ina kuta na restaurant mo bona zobina ah pecha ifaza afiki na buto faza afiki na zwanga tina ya komi Omalo Djamba lelo siko papa Wemba kufi Omalo souvenir nini ya papa Wemba okola nkisa ba melomane o ba hotel belé partout na mikila poto aux opportunités Hollanda yo awa ndé tozwami na maison d'habillement Paris Nord et ate peut-être mutakufi pona kumisaka malamu mona mais papa Wemba sala mwa mingi ya malamu pona ngai mo souvenir pe ko seka pe na yebi eza concert mo boy to beta concert tembule beti ba cheke bazo déranger ka ba epsa papa to liate na sala mbongo te ba cheke ba continuer epsa na ebisa na mbongo to seka te to ba blo wana seksanga mandam à part ça kota ninga mando futela nga classe ti penati na silisi donc ano nazo présenter ne papa Wemba kufaki ba souvenir malamu na raisonner na zo diplôme na ngai parents nga te mutafutela nga papa Wemba mutafutela nga souvenir malamu ya ngwana. Ok, voilà, ça c'est bien, merci beaucoup. Donc, salut Maman Pouta. Donc, merci aussi à toi, mon réalisateur, que j'aime bien, Trésor Bazola. Il y a toujours ma caméra pour nous manuler. Enfin, que Billy et les gars qui te maintenant, on sait déjà combien de titres? On a déjà 8 titres déjà, ou bien plus de 7 titres. Mais titres, oh, et Betty Singala Mokili, mon bandi mangé, zanzé, mon moment, là, qui était là. Les Nigériens. On a autant de Yembana. La malanga ye donc il y a le test moi boso yoki bozo au Congolais au Nigérien. Voilà, ça c'est bien. Merci beaucoup l'artiste Omalo Djamba. Donc et ça l'a bien makasi donc pour ozo yemba kitoko. Maintenant on a jugé mais ba fan ba meloman ou ba landé ba to jugé par rapport il y a Yembel na yo. Maintenant artiste Omalo pourquoi oponi trop qui t'était là na ba texte na yo. Na yemba pe na anglais. Exact que suna yemba qui t'était les amis no Congo. Poto pesa ba pe million na biso valeur ozo ko penser ta ba Nigeria ba yemba mingi na anglais te ba yemba ba mboka na bango so ka te fara eza mno mboka ozo ko pan to pesa million na biso toujours valeur pour ko bimisa parce que musique e banana na Congo ozo ko pan donc c'est ça exact mais attends na yemba qui était na ka congolais maintenant au pesera valeur ya munoko mboka na bino ou bien so nzembo mobo ya français ye Omalo Djamba ko yemba te TV za radio te vous allez na une émission que nzembo parcours te mon nom c'est Omalo Djamba je suis né au Sankourou le Congo c'est mon pays ma chère patrie je voudrais vous raconter l'histoire de ma vie okangote via moto lolenge ni ekese ozangi lelo bango bakoseka lobi ozwi bango wana na sima
Voilà, ça c'est bien. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Très branchés, très scotchés dans vos postes télévisés en train de regarder Kumbela Mokili ne Makambo. Donc, aux s'abonner, aux musiciens, donc à chaîne des années. Maintenant, l'artiste Omalo Djamba, apparemment, Rimer Zolobama, artiste Omalo Djamba, tel qu'il est là, alingi ba featuring te na ba musicien miso ba boza trop minene. Pourquoi? Ba boza trop minene olingi ba featuring te. Je ne sais pas pourquoi au sabo. Featuring est ali combattant. Vous comprenez? Tellement ça toujours musique featuring est quoi? Bon, et après pour autant ba komba ba tuté ba master be tozo travailler na ba kalamiki te na sisa na ba na zo betao. Tozo mesana. OK. Bon nga bomba tu bi ki geza oboya yo. Ata boyinga problème te toza biso peka ba boza to minene a lukio bosa la featuring yo mbaki tete la et pas kota moi ba tableau yo boy. Akoboya ngane nga yaza mobali nga mobali akoboya ngane mobali ndaboya mwasi to. Yo nde ozoboya yo bosa featuring. Toza na mwasi na mbalite. Gez Fabulous so be mawiti. Fabulous. Projet zali na zo beta na kala mite na beta na lelo na moko nanu. Minyoko na biso eleki lelo ndelo dimila ya lodelo na lembi na ngandeko tozomesana dolare emata biloko emata na mboko oyo tozomesana nalipa kodefa kwanga kodefa na mboka na tozomesana na beta no eloko wana pono yembela parce que biso yembela ba réalité zolika na mboka ozomona. Merci beaucoup artiste Omalo, mais obi projet zali bozo salame nangambu na ye comment ça le moi bien te bona projet mo bobo beta featuring akomo mono za ko moi minene o sala ki botete la na bino vraiment mboka pendant que yepe en tant que gaze ayebani yozo bo abo sala featuring na sala ki botete la te na sala ki bogara ba congolais on comprend na congolais quand même mutu na ngai na lo lendo monte na sa mutu na mutaza ba charge na ye ozoka mutu na mutaza programme yaneti Paris Nord ba pela ba programme la bango. So yo ekoloba oyela bango na ba programme na mususu ba boya yo ba biso ke zala no biso peto sita ba programme na biso mutu na mutaza ba programme na ende ya zabo yepa za ba programme na ngapa na programme na nga mutu na proposer featuring nenge makambo ezoya tokoyemba mais le binga so na gaze TV za radio tia tozolo bakaka nga so na gaze abiosela qui est fier na makambo featuring mais et tout anniversaire na yo okomeli epé atini le mois vidéo. Mais problème tazan de qu'on a un congolais s'appelle la tête. Mais quand même on comme la gatine de la vidéo c'est le mois vidéo moi va quatre le tinde. Fabulous tanga zomona ke jour anniversaire ande kona est-ce que avant la kimia tinde la vidéo tinde la vidéo. Osinga. Mais problème to moni biso ba congolais to ba ko senga nego to sola na téléphone c'est jour anniversaire na lelo. Ay pas de problème. Les là qui est Fabulous quand la moi vidéo. On moni polémique wala de yoka to zo ba polémique wala zanga sens. Zo comprendre. Ba biso to ba tout monde to zena ba papa imba da danger photos za neti ba responsable na biso moko ko pesa ba conseil malam po ba tu bazoya pesi mana biso bazala balanda moi exemple malam to ko bandolo ba bilo balo bate na ba TV na epo na olobela mo maso na awa ozo na pa zande ko na ngai mena yo olobela makambo ya Omalo jamali na uti ko kwisa batu ba kao na ba star kuna bato zo piquer ba crise bazo mona nga live quoi. Voilà, ça c'est bien, merci beaucoup mesdames et messieurs, malgré Kima, donc petit à petit, molo, licho, tout qui t'a déjà na cochité pour l'émission na biso, mais na iboza na manager, na habité manager peu soya, Omalo Djamba. Oya za grand danseur, coach ba danseur na ngai. Ya Robert, après ça programme na problème. Maintenant l'artiste Omalo, le au succès, lorsqu'on parle du succès, du mot succès, et comment on wana qui c'est to habiter artiste Omalo, ils à la canaote. Mais normalement so talinga na zana kisi makasi na kisi pour ça kisi oko bela pe na zana ba paracetamol kinini ebele wana c'est ça kisi onga na loba ezapena ya gwao bena ba musicien baza reçu kisi pour yebana pour comment na mbongo ebele donc yo na ko ni ba bengi kisi pa na kisi eza sacrifice tout neza yanga yonde OK kisi eza sacrifice o misala la dia volonté olingi musala oza la volonté ya musala nde kisi mo na vie oza pe courageux oza comprendre boso osimbi kisi mutona no memayo okende ko luka ba producteur kisi teza elingo laksa nzoto de anza machade ya kisi kati na biso volonté ya boulot ozo mona combien de personnes bazana kisi me ba ko peut-être ata ko kanga volonté na zana ngoto ko placer beaucoup ba pa wembo ba pela ba nomenga pena ke ngai nde makambo
Ah, mais moi, j'ai image. Voilà, ça c'est bien, mesdames et messieurs. Donc, Kumbela Mokili Nde Makambo. Pourquoi pas s'allier, Prince Mankuru, Trésor Bazola. Donc, bon, Bazala toujours, on a rappelé à Billy Ibn Kitu Komina, l'artiste Omalo 2021. Oyo, Yango déjà tout côté, toi, ne bandeli. N'habite ni ni asi 14 la Nangamuna. Tozo Mesana. Nasilisakela sitango. Musala ezate na Congo. Likolo ya batu na keto. Na lembi kovanda na ghetto. Nakoma moto ya matolo. Ba projet nyonso na ndoto Tozo Mesana. Audio ça déjà disponible, tous les clips. Kala mingi tete nazo sisa au studio kala mingi te. Après to landeli po il faut ça la ba clip mo ya ba professionnel quand même. Ça. Artiste Omalo Jamba, marié ou célibataire? Nazana au mineur quand même. OK. Est-ce que mineur a reçu musique qui toko bo? Ah bongo musique qui pas âge. Nana au mineur na ebina no mama basité, na ebine ba botaka te. Na ebipende balongisa moi 6e té depuis na botama. Obine ba botaka te. Mais avec les tata on toujours cool trop bala pe trop bota pe. Omalo Jamba. Voilà, ça c'est bien. Mot de la fin. Et puis dédicace. Naba Meloman Obotalo partout dans Mikila Poto. Dédicace tabana nous merci na mon vieux Serge Moudimbi. Merci na mon vieux Kelvis Nkoyi. Moi na Dubaï mutasakana na Dubaï Air Nyonso. Vu que bo santé maison d'habillement Paris Nord. Wana peneza suka makamta wa muna déjà bossa dédicace nango feza la déjà. Mon vieux Kelvis Nkoyi. Voilà. Mon vieux Kelvis Nkoyi, mbote na yo. Mon vieux Marco Diolela, Mwana Poto, merci. Maman Samanjombote, Maman Bijungefa, mon vieux Omalex Bologna, vieux Lodama, vieux Nanga Lodama, merci beaucoup. Maman Thérèse, famille Lohakanyo, son aux États-Unis. Maman Thérèse, je vous aime beaucoup, merci. Na Elena, moi Nangai, États-Unis, vraiment, Mbote, Mbote, Nalingibino, il y a trop. Maman Nelly, donc papa Eric, je salue tout le monde. Papa Eric, on a dans mon délai. Ok. Voilà, merci beaucoup. Donc, il y a un part artiste au Malo, donc Babi Gimani, danseur, on n'avait pas Zakiwana. Après ça, juste le programme, il y a orchestre des Zotambola. Mbote. Mbote, le problème est que non, programme la biso, il y a une réputation, donc des leaders à Tambola, il y a un zone, pour que les gens les maté, donc ils se découragent, c'est ma moitié qui est dans le bosso. Donc, il y a un homme qui est dans le côté de là. On comprend tout ça comme manager ou bien danseur. Ouais, pour le moment, ma danseur, grand danseur, il y a ça qui est non maram. On a clip à la malanga. Pour il faut là malo pour le moment, il y a non monde à tirer bien. Mais Kalozara manager. Non, manager, c'est. Par rapport à ces comportements. On a clé de contact partout. Bon, pas pourquoi. Oui, quand tu écoutes un direct. Mais normalement, ça rappelle bon pour Azan de Ronanga. On prend. Après, ça rend trop confiance. Mais attends, tout connaît, attends, on a un peu. Il y a un moyen, si vous avez un non, manager, mais non. Dans un grand danseur, vraiment, on a payé ça à Maram. Ouais, côté moi, on pèse ça Maram. On est dans le Canada, on dit, clip à tous les mis ça là. Sans mode. Oh, bah, aux Zélandais, bon, c'est découragé, t'es maman, on pèse ça, on a payé ça Maram. On a clip à la Malang. Pour le moment, il y a un grand danseur, moi, on pèse ça Maram, on valoriser. Combo. Il y a au Malo, j'ai valorisé ce qu'on a bango qui était là. Artiste Gumanu qui m'a fumé. Il m'a cherché en boga, mon amboga. Ouais. Programme rapidement. Ouais, bah programme la biso. Bon, toujours préparé dans notre anniversaire à l'UDR, hein, pas au petit voyage. Anniversaire, nous avons d'image et ça là une ouais, nous avons les 6, mais nous avons d'image une fête c'est un fêté. Dans on s'est là ba massa et belé par rapport ba massa oyanga. Là ba base va soutenir il y a au Malo Jambadon. Na osenga na Marco Diolé la mona poto ya kala mutete la solo o bandima na Paris do Tour Eiffel na maboro nao difika ke mafumbe cher Jambora mona bino et bende ke mafumbe yeyo programme na biso vraiment ya réputation de to bayena nous te faut leader assistant no makamuna e sera asili sido à part ça to ko bande comment to banda ko évoluer. Merci. Je vais à l'anniversaire, joyeux anniversaire à toi Epiphanie Ngita. Donc, Epiphanie Ngita, je vais à l'anniversaire à toi.
Mbutukulu ya Mbote, bipai wapo kotala biso na compte à mon réalisateur Trésor Bazola. Et pourquoi pas dire aussi un grand merci à ma mère que j'aime bien depuis Bruxelles, maman Yvette Ngunza Bazola, au kotala émission au Kumbela Mokili. Merci aussi à toi Prince Makuru, donc bipai wapo zali. Merci aussi na Salima Maputa Babi Charge à Makambango. Donc merci aussi à toi Trésor Bazola. Donc quant à moi, restez toujours branché, s'abonner massivement sur Kumbela Mokili. Kumbela Mokili. Olingo Baksamo, Aptiso Malo, je ne sais pas. Mais merci aussi maman, j'allais oublier maman Odilove. Maman Odilove. Maman Odilove. Babi Charge à maison d'habillement. Okay, Paris Nord. Bon et bon maman ni. Maman mo boye pembe avant d'awana do. Ya avant d'awana do ngungia ko tati na maman. Vraiment merci na maman Odilove. Lelo si mwana nzola ta kitoko boiza parti ya yo. Oh pena mwana na yo quoi. Tant ozo mwana zoka toujours na ndako parce na yebi na ndako musute. Paris Nord mutezola tisanga depuis le premier til les 30 depuis et bandeliane tisuka neto silisi. Merci na Paris Nord. Les seules boutiques que za matonge. La minute mbanda zate tozaka biso moko référence ya Bibi Play. Maman Odilove, merci beaucoup mère. Moi na ye on a préparé ce clip asika maman. Na peut sur na rolata ndenge nini. Taka suna lati mabe et ko za pe son babi au Paris Nord ngwe la tsaka toto nini. Maman Annie, merci beaucoup mère pour la gentillesse tout ça toujours. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Donc, restez toujours branchés. Donc, nabi mesue zara moko. Donc, bisonde musana biso yango songa na lobi seke mangamango za bongo. Mesue zara moko kokeno musikate. Donc, babi na kalamu awa. Donc, référence Bibi Play oyana na coin. Omonara mesue zara na maison d'habillement Paris Nord. Donc, omona moi c'est moi pembe maman ya zana. Donc, yaza toujours wana donc charge ya maman Odilove. Donc, restez toujours sur Kumbela Mokili. Quant à moi, on se retrouve prochainement dans un autre numéro. Bye. Ah, Bologena Lela, Trésor Mancour, Kumbela Mokili. Kumbela Mokili, Trésor Mankuru. Kumbela Mokili, talaka yo mukumbi. Kumbela donc. La terre est à toi, Kumbela yango. Balobi to s'abonner biso tout na chaîne Kumbela Mokili. Tala bango bajaloué, bazo banga. Mankuru wetu alo bakate. Trésor Mankuru wetu. Ouais. Kumbela Mokili.